asala nani problème azana problème na nani moto nini o faire rigola blessa na motema o tile la zo so fani bozo fina ke mona na o faire rigola na problème na mutute comme ya Charlie Prince en tout cas ndeko ba rotinda wana na oyela yo et puis na classe bien pourtant moi ba lobela mama ba bureau ba lobela mama ba bureau bien té et dit ba diata na nani na soule ba yo kana raté yo da diriger conférence de presse no fanion au diriger conférence de presse merci et puis ba tout musu ba lo ba teno ezati trop na linga to lo ba langi bo ba complexe bino ayambi fere talane bat ba ko som album fere mbongo za ko kota maison Sony tant faire rigola lobi ke ba faire rigola bien au banana pays du peuple so bani ba trébicher fere pour bacha mutu mususu ya on na conférence de presse faire aloba lo moko abike na komi ko précéder makamana lo bango na télé pour ceux qui na lobby na kuku au monde bimi mutu moko boteli baba mona na jet set ba bundi ba beten makofi mais bango ba bunda ba beten makofi ba comprendre merci eza rotenga aboya ye mais ebite ke pas fana na ba professionnel donc preuve année makambo eza koleka pembeni artiste fait rigola ngana ko interpeller bato tout baza pembeni artiste. Toujours na recherche, toujours la vérité, toujours tout ça on a pour nous servir, toujours prêt pour nous apporter sa information en source en ce qui concerne Ferrego, le capu de la musique africaine, le roi de la tribu des Congo, le caméléon de la musique, l'homme des 5 ministères, il y a chant, c'était Momoniango, Ferrego, la Jésus des Nyons, les padres, déjà. Tous les pays mbote na ebisi kazali papa Hervé bon séjour na Kinshasa na ebiki kala mingi te ba activité nyonso ezonga lisusu ndenge mesana poza na pesi bino mbote vous êtes belé sur Frappe Télévision, vous êtes belé sur Aya de Télévision pour na Rolanda bongo fiston Frappe le père de la révolution Kolo Makambu ya na bango na pesi bino mbote trop na ebiki bozala kana toujours pour na Rolanda biso pour na yokaka ou les informations to mesana ko pesa bino alors ndeto mesana ko servi bino émission le leur ils la moi genre ils la moi genre par rapport ya lisolo ou to partager même plateau na confrère na ngai héritier ibola muyaka solo nganende le to make un peu ko solo là to make un peu ko ça moi analyse d'ensemble par rapport ya retour ya papa Hervé pendant ces temps ma activité ou qui na Rotana les 19 représentés par rapport et tout mec un peu qu'on développer tout mec un peu qu'on mis tout dans la question tout mec là qu'on pèse sa réponse biso na biso et j'ai suivi ce matin intervention en décolanga et confrère nangai bien sûr na kombo ya Joester Bagato il a parlé des choses très profondes et ngai personnellement na tout mec un peu qu'on développer en haut na ba point na le baki au Italie Ferrego là c'est très important aussi et surtout tali musika quelque part tu as raison et ça va danger to ça va bilo ngamo pour aller au monde na au Italie Ferrego le capu de la musique africaine pourquoi Ferrego la combattu pourquoi Ferrego la toujours calme pourquoi Ferrego la toujours pourquoi dans cette émission tous les détails nous c'est un peu sur l'ango tu me capé que partager na héritier Ibula Bouya Kanabako l'état pour moi on peut ça merci de bande que tout au bota la biso
Je commence par Maman Fanta Fofana, maman présidente, c'est tout Gaulois, Gauloise, sur le monde, c'est Bambote. Pourquoi pas à Ladi Foulou, donc à l'os, mon bal à Arlette Foulou. Depuis à l'os, la PC Bambote, pour couple social, la bosse a été faite dans la Zis, le l'homme au barbe blanche, la Katia Maline, la PC Bambote. Et pourquoi pas mon vieux Gianni Sitantunga pour tout Bangamchou, les gourous du temple, Blanchard et tous, l'américain propre, toujours prêt pour soutenir son ami Ferregola. Et Nagoyo Bossanate Yannick Kainga, la vraie monnaie visible. À mon vieux Roger Daïmampouya, et je vois Maman Lanita la Gabonaise, toujours présente. Maman Lanita la Gabonaise, je vous salue maman. Yazara Ming Ming na Jessica Djenga London, na PC Mbote, na Moni Bango, na Moni Bongo, la joie d'Yakese. Nagoyo Bossanate, Maman Abeden, Maman Pessara Bisso va conseiller Belé, Nathalie Koto, la Moni Mère double, Maman Béatrice Moutombo. Et pourquoi pas la Queen Madère 0044, depuis l'Angleterre, Maman Nabisso, na PC. Ensemble avec Richard Mempe, mon réalisateur, caméraman bien sûr, à fond langage chant, un peu co-développé avec mon invité du jour, Héritier Iboula Mouyakanabango, à qui déjà la bonjour. Ouais, bonjour Fiston Frappe, bonjour la bande de retour, on a vu sur la Frappe Télévision. Je crois très bien que on a vu sur différentes chaînes pour mon appel Héritier Iboula le Kaka. Donc je suis là, question aux alayo, réponse aux alayanga, suite il y a Maramno Souti qui est étalé dans le sommaire concernant notre artiste le capi de la musique africaine, poids lourd de la musique africaine, patrimoine, il y a Mboka, il y a Mukolo, à l'équipe Bangonyoso, à l'égal niveau, on va parler. Et puis moi, j'en profite, Maloba, et à Sapé Bambote, la Bandeko Touba, Kolanda Bisso. Merci beaucoup à mon vieux Clem Blunsing, depuis quelque part, je te salue. Pourquoi pas à Chipo Mouchipai, Papa na Messina Diama, à Pessibino Bambote. Merci aussi à Bruno Lubi Kambon, à propre moté, ma maman Linda, Sandra Angata, maman na Petit Brown Junior, et Broly, 10 à match. Merci à Jira Sankouy, mon ami Force de l'Angola. Merci aussi à maman Odette, maman ministre, la Pesso Bambote. Merci à Jessica Djenga London. Merci à maman Fanta Fofana, représentante valable à Bagolona Balgadetor. Tout. Merci à maman Lanita la Gabonaise. Merci à maman Jolie Kouete. Merci à Senga Césarine la Gauloise. 3L la magique à Lotis Longi Lufontienda, la Rosien latéral. En tout cas, merci à Jimmy Boembe qui est là. Et puis merci aussi à Richard et même Pétieux derrière la caméra. Ma question Rosalayo, ma réponse est Rosalayanga. Voilà, merci beaucoup Héritier Iboula Mouyakanabango. J'en profite aussi pour dire bon dimanche, bonjour à la Queen 001 Mundoki, Olivia, depuis des États-Unis. Moi c'est à moto. C'est à moto. Big up na yo. Azada na mboko États-Unis na pesi ba moto to héritier. Na lingi to kotambala moko na posé question moi tout développer parce que tous attends développer conférence de presse déjà on a parlé sur ça et puis maintenant mais un peu ko balayer en gros mais un peu ko solar et tout par rapport à mais est-ce que Ferregola est toujours combattu? Très combattu jusqu'à la preuve du contraire. Tout ça la émission mona yo ngana ya mayo et en averti télévision na posant ba question belé concernant l'artiste Ferregola na bateau ba bundisa kai bateau ba comment ko bundisa Ferregola personnellement aibi bango très bien mais biso tebi ba mususu na ba acte o ba ko sala mais ba mususu baza ba héros dans l'ombre tebi bango te il y a de vieux balou musu ba betara musique te baza pe musicien te mais baza ba mécène ba musu baza bateau ba portara musu Ferregola likamo bezonga na retour à mabe basala haine te lo moi sala Ferregola tout vango bonté a simbi sa vie on a commission haine jusqu'aujourd'hui moi je te dis Ferregola aza kombati na ndenga mukete tozonga oyebite Ferregola azaki na prison bate mususu ba mela ba champagne ba sepela ba bina ba sala Ferregola na cri différents orchestres bateau pour tout Ferregola apportant main forte et le peuple va comme ba leader mais ba bossa na batinda ba sala ba cri mais Ferregola tant ba kani ferre ba te belé ba betaki maboko ba sepeli akoya les sous fini pour l'artiste Ferregola mais nzambala la raté Ferregola Bimi a trouvé liberté naïe malgré sa liberté ça a été conditionnellement mais les gens toujours critiqué
bato babi Ferregola ça qui voyage austral Ferregola eza bakisi na ye voilà ceci voilà cela nzambala la raté bakati Ferregola câble na lokolo yango te ce sont des mensonges voilà ceci voilà cela bato balobi ba commenter et il y avait aussi des journalistes otobengaka ba collabo o basanganaki pona koloba te Ferregola ana prison te Ferregola kaka prison Ferregola telaki drogue Ferregola abizati na mwana eleki arrivé à Ferregola bato muso balobi biso leader na biso yaki mbula ebetaki me bato baki koyamba ye oyo bino pe tema bosengelaka biso mbula na stade de Martyrs bosengelaka biso bambula boromona pe ya bino mbula ekobeta totala so bozala ebele mbula ebeta Ferregola aya na histoire mosusu bato ebele bafanda elekela bango babi mwana mobali eloko asali a contourner sous makambo badonné parce que depuis bafere et depuis bawera bajibe basala makambo et ça la mali soute na musique histoire que nous reçoit bato na aéroport et finalement ils a été enterré Ferregola a ressuscité yango et puis Ferregola yemoko azalaki pe sir na makambo akutana nango te azalaki surpris ya komona yango et boti lisusu haine. Mais pourquoi cet artiste oyo azana public na ye public ne bana nzala ya fere bana posa ko la bonne musique mais bon continuer toujours ko combattre bon continuer toujours ko avancer sur mutu bata bongo to betela bango maboko Ferregola pa betaka concert à Rotana to yebi ba quoi o l'équipe pour Ferregola beta Rotana bato ebele balingi te c'est comme si vilango na ba place mso comme ba bato moko boye songolo pakala ndiye ba vie yango ba koma bato ba réseau moko boye on ne sait jamais makambo ko miko sala mana mokili oyo soko za na réseau ya bato o te moi bato ba accorder loro moko ezate bato balingi bato tout ba koma ba PD to ebité parce que bato ba romona na miso bato ba romona mais miso mususo bato ba romona ngana o to romona te. Mais si tu as siège na biso te, oza mopanzi na biso te, moi peut te ce espace ezate. Babi pese loko ozwa makamu. Soko pese loko to ozwa te. Merci, on évolue. Merci beaucoup. Iboula. Ferregola Nalandi, confrère Nabiso Joe Star. Il a parlé des choses très profondes par rapport à le Béda Rotana, par rapport à concert à parler du peuple. Oh, tout le monde attendait. Ferregola a parlé d'une espérance, il a parlé du peuple. Les fans, oignons, qui ont déterminé. C'est Babongama qui va faire des banderoles, des fiches, des t-shirts, des képi. Pendant le concert, quand il a parlé du peuple, il y a des délégations à se préparer déjà pour la Royal le 19 mai. Concert annulé, c'est comme si annulation concert. Il y a des mains noires. Mais il y a des mains noires parce que Solandi, aux zones Fiston frappe dans la conférence de presse. L'artiste Ferregola, tant que Pessi, artiste Maloba. Tant que faire à lobby, il fallait tomber à parler du peuple. Tant qu'employé comme moi, il fallait. Et place dans Zati, dans l'Embi. Nabi que concert Zati. Et tant que Landeli, Tomoni Netsinga, Tissiko. On le concert on est annulé. On se comprend. On parce que jusque là ensemble na motif ba pousser biso. Eza motif moko eza nango ezalaka nango déjà depuis moko existe la guerre na est ezalaka kaka. Et puis bat basala ba mariage, bat ba concert beta maka, makambo ebele sala maka. Concert to beta ma kala. Guerre est ngé bandi kana tanga fait. C'est ça. Papa conseil beta belé. Guerre est ngé bandi ka c'est comme si ça fait ba raison que fait ma beta était pas guerre na est. Omoni makambo eza koleka oyo. So aux journalistes, aux gens fans dans la milieu musical te. Au comportement moni na ba cité, il y a certaines fans ba be Ferregola Sila, Ferregola Akweya. Pourquoi oh ba comme oyo Sila c'est ça que moi je te dis. Et là bateau bana succès mais parce que ça il y a on a lobité, il y a on a Roya.
non moi si là parce que bango va comprendre pas faire l'équipe bango c'est ça on a relobaki au moni muto babundisaka yende muto alegaka muto mais muto azo gagner na tricage lobi lokutane oyebana mais mutu oyo akosala musala o batutu bayebiki c'est un grand chanteur mutu oyo aza bricoleur azo bricoler c'est toujours différent et na maçon mo ba benye contre maçon mutu muso bandi kotonga sika au moins atenga misimir hein mais mutu aza be contre un maître à l'étier mais c'est que moni côté eza kotenga ma aboya ye mais ebite ke ye pa fana na ba professionnel donc preuve année makambo eza koleka pembeni artiste Ferregola ngana ko interpeller bato tout baza pembeni ya artiste to fongola misu to otika makambo boyete ba biso ko moni ndoki belela mongongo ezika Ferregola nyana lobike malobo zo koloba mana cité ke Ferregola batika e intel aleki na la ninde ko moka lobike soki artiste moko beti Stade de France abeti Défense Arena et s'il pour na faire rigolo match s'il je me pose des questions est-ce que basalango ba programme ngo ke ano bat ba robeta ba robima ba premier so robeti na retard robima l'échec to salle existera nango tant ba wera ba betara ba version na ba ferry arena ezalaka te ba saline arena ba arranger yango nakotaka na penser na yo donc bawera batabulai babadilu basala succès na bakassette na ba CD donc bato ba sur internet na baleki bango mais oui que selon notre musique alelo komi eza ndenge bazui ba jeune o ba elelo bakoti ba inculquer ba biloko ezalaka te au moins la jeune msolo bake aleki ye azana loko otuni ye o ye aleki na nini akanga munoko parce que muta za ko mais c'est ça moi je te koleka pona bango eza au voyage na ba mission beti 1 mois 2 mois au faire à salate pona bango oleki OK oza plus na ba concert rebelle oza plus na ba concert rebelle oleki soko komi PD oleki okomi muta système koleka na bango ndeza koleka na mais ngana koloba no ke lelo donc depuis nga voyage ba mission boye a été na Turquie a beti Grèce ko côté est-ce que c'est là pardon koloba ndé depuis ki a côté Potobo a beti na Grèce a beti na Turquie a côté ce ko France ba mission do aleki siko bato aleki ba ferré aleki ba depuis pas le biboye bino bato bande koleka na TV ko gangela ba visa kenga na voyager so ngai mobola déplique na voyager na mission fini bon enterrer ma publication ba visa on a Facebook on a que États-Unis publié fini parce que nga mobola na memi ba musicien parce que histoire parmi ba musicien ba mema ba poulet na bango ba travailler na bango na poto déplique a commis parmi donc ce que mimi orchestre na poto to mimi orchestre na poto do leki batu Théo l'équité mais madula même orchestre na poto madula même orchestre na poto mais azali grand chanteur te faut te na bien to na contexte na bango ba faux chanteur te ba moni photo sunga bandeko ba ebité na ba analyse na biso photo zone ça bandeko parce que Madilu a voyagé na ba misete mais Madilu a voyagé na Europe ak na ba pays d'Afrique azali pe aimer makasi abana ko beta ba suka na ndule bato bana ko betele maboko lelo oyo to tchaka exemple bina filé abandi carrière à couti de pitch mais bina filé té poto tu comprends yé moko na teke leader depuis que na poto na cadre ya maison mère mais depuis tant que kende poto na cadre yé moko créer mo problème azonga azui tana Kinshasa vous comprenez David Beckham a couti fabrique bina nani depuis leader a même akenda sous pototé mais yake fabrique za même poto à États-Unis déplique à kangaka maboko donc si j'ai bien compris que les cas va les là le comment terme que il y a les qui et ça par rapport à voyage faut ba voyage so bo voyager ne ba leki mais na kozong sa bande ko to le bela na terme là siko to enterrer mon musique to enterrer mon musique na ndeni na kati na on débat cette musique à part donc ko le cas pas la bango za na ndenga musique té kasi ko le cas pas na bango na ndengo voyager ko beta ba concert musique ze lokoté alors ko sala ndule voilà or ba bosana artiste Ferregola o batulo ba o critiquer ba o loba batala ne ba yambi et puis artiste wana a risqué ya robimsa album
ezalaka na plateforme à téléchargement et puis batu ba kosomba soti ba musicien bazalaka sincère na ba langage na bango so ba banga pe ma batu te faire ko la linga ko na télévision bien na conférence de presse alinga ko lo ba pe ya orgueil abiki album te à part na ko banda album nanga ona beti et côté nga mbonga danger ko le album ba artiste ko le ka album nanga musu na beta parce que artiste nini basombaka chaque fin du mois bafan na ye chaque fin du mois babi ke le 18 bien le 25 biso tout osomba totinda bakaptine yebisanga leader nini faire ego la petit concert na Abidjan à côté biso instrument oyo bengi kora ya ba malien nana leki même na ba télévision locale nana leki pona ko apprécier to pona ko loba pona ko commenter sur yango personne si y avait ezati que artiste moko songolo pakala olinga ko mona na be mission artiste bazu ba baptisé na bani na moya ba tribu o bazala so ana mongo moko dae banoko ba na kosenga bala bazu artiste ba baptisé mone ba chango te ngana yebisa bino e place ba na mongo matangeza na nobenga bino bo to sala cop poza la cop to kolata mandala avant ba ko kunda de photo za $300 cop ngo ya rane bongo ozo pas fiso fa biloko bongo ba ko loba na ngoti mais ce que zalai kaka ke ya bango olingo koyoka inonce bi a Jennifer a présenté mais ce que zalaki bango ba Nathalie na Instagram ya Selo Scram a posté Madizos correct et plus whisky la Betty na plein whisky a tchango na Instagram na ye faut ba congolais est-ce que c'est le yo aza censé te reposter muto manelingi po bino boganga tenonga na aigle naza aigle babiloko bat ba ko senga o remplir zo kotisa ngoti tout ça ça devient des problèmes bolingte batu ba loba o bo conseiller artiste non nous voulons notre culture et kende liboso tant que tolingi culture et kende liboso toko sala ba analyse toko critiquer motonioso merci beaucoup Héritier Iboula tu as avancé. Moi je pense que Lelo sauf qu'aux États-Unis il y a des musiciens qui ont un album sans concert. Voilà. Il y a des artistes des États-Unis en Europe abimis album et ça les succès était comme à peu bon ba maintenant on nous l'été. Mais ça va problème mais pourquoi plus pas comment Yoko to lobi bongo. To kendeka mutier. Batu babina babiloko ba Davido awa. Ba P-Square babetelo bandule ah na mona bango te mais bana succès fou jo betaka ba canastra ta et ça la succès la toile mais ya atenda mais moto betaka maboko na artiste na biso so bazo courage ya kozala toujours en forme to betela bango maboko to comparer bandula libanda tena biso mais le problème c'est quoi biso to basé ming to fana na rumba ne makamu on robet on monte ba bazongi na rumba mbango mais oui on monte bazongi na rumba mbango pona nini ba moni ke makambo ba luka ke simbité makambo to luka na senga fo misaka paquet so miser paquet nde ça va so miser paquet to mona on qui ne parle par exemple nani ba ke black ba ya awa to zaki na concert à faire na Rotana to zaki na ba Chili on se comprendre en soi bo Chile zaki na 4 zaki pour faire à Matisse ne ba comprendre que Chile zalati mais so patangé comme na ando sala ba le comme retour ba tumso mso ba te wana Chili so ba Chili baza na population na bango moko boy bana na biso ba fani na bango moko bana na biso na sala yu vidéo na Chili na ke black mwana nga mwasa mwana nga zo ganga on se comprendre si reprendre baza na population na bango soko biso pe toza na musique na biso to lingaka soko la musique na biso ya ba Ferré to ba Jibe to ba Kofi Olomide to ba Papa Lutumba to tout le monde mais toi na pour cette musique na biso nde évoluer mais sikoyo généraux ya musique ya mukolo na bango nyonso o bango tout balanda bokomi ko fina po ani pozaka mona liboso pour azo reconnaître a expliquer bino ba prouesse na ye et comme problème pour faire gola l'équipe ba te belé na koyemba et comme ba problème tala ndenge ba komi ko kota tina vie ya mwana les gens oublient na ba États-Unis wana au mona que non mwana
tobuto mona 50 cent 50 cent mona na ye aote kokangaka ba photo na ba anniversaire ya tata na ye et ba pousser mona koloba na papa te $6,000 opesa nga par mois za mukie papa la ti simona bina kati pe mona no kopio lisute fundanga parce que nana droit comment mona nga o mo sangana na bato balininga ti mais siko nyonso wana bato bazongi nango baye mona faire ça les gens oublient tout ça que tobotaka bana tobotaka motema te tumta la préférence motu na motu na préférence na ye Cristiano Ronaldo aza fan ya Lionel Messi bango ngane Lionel Messi mona Cristiano Ronaldo voilà mais bango fan na Lionel Messi nalobi bango mwana bango mwasi ya artiste na bango ya ex na ya liboso mwana ya mwasi ya liboso abota nana kendaka landela yango publier yango ke babenga bana na bovivaka ndenge nini mabino po muta viva foko na otuna oh mwana na bango mwana nani mwana artiste na bango bakumisaka mwana seni ya liboso abota oh mwana liboso pa bota abota oui azaki sita te kobotera na mabete te ezaka mabete oboso bakomisa ngo mabende mwana bango ya liboso abota oh je peux t'envoyer des captures au Tchayango, mais c'est pas bota, abota. Wana bango ba maskaka. So o affaire ba gena koluka tala ndenga batinda batu. Ba gena koluka mwana tanga zaka na Kinshasa. Ti mwana te Turquie. Na landa malgré changer na mi de la Taylor. Asala analyse pendant le bateau, c'est la mwana na cagnotte. Toko tsaye poto. Babosani ke leader na bango bande ole musu bana Turquie ba musu bana Grèce bakanga bango na batonga ka ekutu o leg ne moko mo sabota na bio na ye so ba che fonte na ba vidéo nga na ebisi bango nga mi ko na signer marqué o tshaka point na ye nango oye toye idéologie za moko po bino li musique yango to tika ngo to moko ta siko na ba vie privée mais aboni ngo to kota na ba vie privée toyeba banani o ba otima mboka bandotala RDC to Kinshasa na musika na banani o ba ofana na mboka ba okengela mboka. Merci beaucoup Héritier Iboulalo toloba mingi te tokoloba tolobi déjà tokoloba oza posa loba toko continuer ba question sili ngande mais to continuer toloba pona kanda na kanda mabe mikolo na nganza ko sala ngo baksanini ngo baksanini na lobi boy bino bosali coalition quoi et comme ce coalition ba collaborateur ba sangana ba sali coalition ya bino bata sima biso to bata sima te bino bata sima bokomi ko sala ba campagne na bino ko kenda ko déstabiliser batu ya ko boya ba concert batu biso to ko ya to beta deux fois parler du peuple omoni bango omoni jeune na bango zanini ba comprendre que faire rigolo atambo na histoire ya musique ba grand ba beta parler du peuple ba comprendre que faire rigolo a bien banana parler du peuple so ba ni ba trébicher faire pour bacha mutu mususu yango moni na conférence de presse faire aloba elo moko habite na komi ko précéder makambo na lobango na télé pour ceux qui na lobby na kuku au moni bimi mutu moko boteli idée na nga saleli yango preuve net au moni ba beti concert à dynastie au moni te dynastie faire rigolo ça clair nga pe na comprendre nga moko d'avant faire aloba makambo na comprendre que ba trichara faire et na batu musu bazaka bando teka ba makambo ya faire ba otekela bango basalaka faire quoi la prononcer au bête stade de Martine na qu'est-ce que j'avais dit 2017 à Betité batu bazu projet yi tamba beti to moni o EPC mais arrivé à faire et longoli ba donner belé bango tout ba pemba bien te John en tout cas maya mukolo faire quoi la dans le monde qui est le pad popularité na sous la pluie batu ba Rolanda Ferré ba mise belé bana ba succès ba ozo bon ba lo ba biso rendez-vous na bafle ata tebo azonyi bone moko fon mais ba yebaka grande puissance na travail na popularité tala ndenge ba yambi Ferré tala ndenge batu ba ko somba album Ferré mbongo za ko kota maison Sony tant Ferré go la lobby que bah ça la promotion bien té. Pourquoi cette maison là va procéder vite pour inviter l'artiste? Pour nanine
bayebi ke artiste oyo azokotisa eza te bape charge ya maison moko boye ya production bazwi yo pesa biso de quoi tu es capable lakisa biso okoti te bazwi na basede basolde so oye lisu te oyo kope biso lar te basede no touro toteka yango 1.5 euro artiste amoi mata bimisi mbongo somi tous les CD ale bazwi eloko bande koluka bapesi bango amonike basede to nitro na ndako aluki leki ne ken apesi abi banda kotambusa mais siko fere abike Sony esala makambo nanga bien te mais Sony benyi boya tosolola il faut arranger makambo c'est bon pour la nini parce que artiste aza capable c'est ça. Merci beaucoup Héritier Iboula, merci à Ndeko Bota la Bicho. Mais on va te développer à point en haut. Il y aura des émissions où tu vas vendre sur ça. Il faut parler, il faut dénoncer des choses. Je me rappelle qu'il il faut te dénoncer. C'est notre boulot, c'est notre travail. Nous sommes obligés à au salon. Mais il faut que nous fassions le fils de ces pays et surtout quand tu es Umbu. Et Kinshasa c'est un moutoute, Congo c'est un moutoute, surtout à Congolais. Malheureusement, on va frapper. Faire à ça la nani problème. À ça un problème nanani. Motunini o faire gola blessé na motema. O tile ya zo so fani bozo fina. Que moi na o faire gola na problème na moutoute. Aza bon, c'est un bon monsieur. Il faut respecter Batu. 12 malins, moni 12 Batu valoriser n'est pas fait. Mais alina rosa bien na Batu. Mais Batu bazara ne ka mabe. Ngana yo comprendre ba combat mususu. So tali Batu bele ba lega na TV ba ndexa faire misapi. Ezara ba nekongo. Ba nekongo Batu ba utane chabola moko. Baloba po ba taquer fiston faut ba kotaka na sima Batu ba sima na yo. Ne ba rotake. Mais soki Batu baza liboso no ba royate. Mais Batu ka ba na sima no nde Batu ba rotake po ba atteindre yo. Mais ba o meka mezo simbate. Faire go la restera faire. Bato bebe ba se poser ba question bato balandi faire na aéroport en Njili belé pourquoi kaka faire fallait mettre concert à la fête a sepela na ba golo na ye na ba amoureux ya bonne musique na ye boboyi concert dans les 19 on a senga na bureau na ko senga na organisation en tout cas ba lukela biso place moto beta concert ata concert ba les populaires mo en plein air pas de sepela na rotana siko prestation na rotana soto zongo sur le plan ya libanda bo na biso ezali comme so faire ko nyemta na kana mo bo na musique amo beta ba concert ça tout ba ko sepela tala faire ko la ko zongo ça na ba vita imana batu ba ko sepela ba ko telema ba ko bina tala ebe loko sami na mboka na biso pora na mboka na biso ebite et puis tout va côté ba lettre pour signer contrat ba soutenir production Vodacom a on a page Instagram ti siko publicité leka il y a concert à les 19 nanko il n'a pas Jean Koy ti siko publicité za leka nana escroquer muninga gouvernement on se comprendre ba sponsor bazali pour ba soutenir artiste ça prêt pour appeler ça spectacle à malamu pas la population peut être prêt ba repasser bilamba na ba bomba qui collection ba rolata na parler du peuple bato musu ba benganga ndu les ani ba bengi ba tesi bango ndu les anile bande wenga ba uta ba Congo central ba ko benga to ba panda ba ke ndu les anile bato ba rondi mat. Merci Héritier Iboula, tu continues à la biche émission. Vraiment merci. Merci à Paul Daya, mon vieux, na pêche au Motato. Merci à Velo Bokombenga, na Kata Londres. Un grand merci à Buana Mouchine d'agence la Sio Fred qui tient salon d'Alon Angwandi. Un grand merci à Maître Landry Tangani. Maître Landry Tangani, la pêche au Motato. Pourquoi pas mon vieux d'homme Zamba le touchable et endroit. Et Charlie la page à bourse européenne, pourquoi pas à mon vieux Bessino Bilé, les Ligues des Champions et n'a pas eu santé Orsini Loumen les visionnaires les banquiers n'a pas su merci à trop Bambo Théâtre merci à maman Clarisse Massamba depuis New York merci à soutien à eux et merci beaucoup à tout aux yeux au Talibiso Ladi Fumu
Obali Arlette Fum na kati Lost couple social na pesi bino merci à tout le soutien na bino en tout cas bon qui on est belé pour Rolanda Fiston frappe le père de la révolution l'état a coupé sa dernière mot pour la dédicace na invité na to comme na suka na bi que tout ça voilà ça deuxième partie pour mes até to deuxième partie na bino to que la deuxième partie mais bande ko batali biso voilà ba tout ba o batali biso en tout cas na pesi mbote na Jessica Jonga London na pesi mbote na le gourou du temple venanga Jani sita chunga putu banga muturi le gourou du temple tout cas ba mbote na yo na pesi be mbote na Ladim Fumu depuis na kati Lost on a pesi ba mbote na pesi be mbote na Vasco de Gama l'homme de ce Taïbo en tout cas pourquoi pas Nancy Babele Mwasi Nzambe one love na biso na pesi ba mbote pourquoi pas Adali Ibula maman Mokonzi maman na Alex na Daniel Bébé Star en tout cas ba bonne guérison sur mon papa avec Achiro Kinwani en tout cas merci beaucoup na bande gonyo pourquoi pas na le King Charlie Prince na pesi ba mbote en tout cas na bosse ba bilo musoye ngaka siko to na tangi kombo ya Charlie Prince en tout cas ndeko ba rotinda wana na oyela yo et puis na classe bien pourtant moi ba lobela mama ba bureau ba lobela mama ba bureau bien té et di ba diata na nani na soule ba yo kana raté ba mona na jet set ba bundi ba betana makofi mais ba ngona ba bunda ba betana makofi ba comprendre mais to yela bango to ozongisa bango mana ba place ngai et puis on critique ba ke bata faire baza trop agité conférence de presse ko weli c'est Leki Charlie Prince faux journaliste Virginie mais c'est que liboma yo no mali boma yo da diriger conférence de presse no fanion au diriger conférence de presse merci et puis batu musu ba lo ba keno ezati trop na linga to lo ba langi bo ba complexe bino bo sali conférence de presse bo lo ba na langi ni na di chinois. Merci Héritier Ibula tout ça deuxième partie émission merci na les gars merci na bande retour autant l'émission Jimmy Boembel na tout ça c'est aussi na analyser tout le monde en tout cas merci na Richard Mempe Mobile ya Pembe à réaliser l'émission merci à ma petite sœur propre Bertie Starla Basso là 8000 km et merci beaucoup na soutien na yo merci bande retour aux amis branchés sur Frappe Télévision qui branchés sur Ayad Télévision en tout cas vous continuez toujours à s'abonner massivement na Ayad Télévision vous s'abonner massivement sur Frappe Télévision vous avez une émission aimer, vous partager, vous liker, surtout vous visionner, vous avez une émission, vous partager, et ça la rabisso vraiment bien ma casse. Pour nous prochainement la prochaine numéro, restez toujours branchés sur nos antennes et bonne suite des programmes et au revoir.